Weekend la muna mabota na bino bipai nyonso bozwa mimbote Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, partout dans le monde. Mag FM ya lelo e banzi to fungola yango pona koyebisa bino que Maître Papi Pami alobeleli na oyo etali qualité ya banimateur ya prochain gouvernement pe alobeleli na oyo etali équilibre na bureau ya Assemblée nationale bolanda à propos oyo ya Elvis Meti. Assemblée nationale est allée organe démocratique. Kunande maponime e utaka, kunande ba décision e utaka. Ba décision e kiki kozala na contrepoids tendenge to le ba contrepoids. Ya baye bazali na pouvoir seulement, c'est pas bien. Équilibre kozala te, considération kozala te. Population va na ko interpréter parce que les députés bazawana pona ko répondre, pona ko défendre population. Et bureau ezawana pona ko gérer ba député. Et ba député wana bako gérer. Ce qui bato bazo gérer ba député bazali na ngambo oyo mibeko ba décision ezoko uta. Est-ce que mibeko wana kozala na considération et kozala na valeur? Atfa bato bako bana ko douter na yango wana esengeli et que opposition partout dans le monde. Prenez le cas des États-Unis. Hein? Et partout là où il y a la démocratie, l'opposition est toujours présente. Même dans les États-Unis, on a voté aide par rapport à ça, la loi, mais tant que l'opposition de l'autre côté républicaine va bloquer, de l'autre côté non, il faut que Bissonio Vanda et Bonga Moko poto réfléchir et tant que bazo voter Mibeko, mais veut que Mibeko soit en considération et bazo respecter. Il faut que talana no malamu pour ça et la population. C'est pourquoi le lobby, même dans le pouvoir exécutif, bato bazo ko kamamboka bato bazali ko répondre na ba besoin pour na ko diriger mboka et sengeli non seulement la première ministre à tenir compte il y a ba poids par rapport aux catégories des députés. Oh voilà parti tel bazwa qui majorité bango et sengeli ba pesa bango 14 ministères ba pesa bango 13. Nous avons ba parti où ils allaient l'incarnation, ils allaient ba parti des masses, où ils allaient na ba axe sociologique, où ils bazo correspondent na ba masse, mais c'est les journalistes d'Akissa palou. Ministère ya PVH ebaki na kosala mobange na matina pona ko féliciter président de la République na ndenge anomaki Madame Judith Tuluka na mutu ya gouvernement pe basepelaki po balobi ko banda République histoire ya RDC mwana moi setikala na nuko diriger gouvernement te kasi président de la République aponi kaka mwana mwasi a gouverneur mboka bolanda élément oyo. Milulu Oyo esangisi les 35 leaders ya ba association ya ba PVH ya ville à Kinshasa pe ba représentants provinciaux ya ba PVH et ezali pona kopesa merci la président de la République Félix Antoine Tshisekedi Oyo aponi mwasi a diriger gouvernement pe lisusu na promulgation ya loi organique Oyo epesi ba personnes vivant avec handicap valeur na République démocratique du Congo. Ba PVH balobi boye chef de l'État Félix Tshisekedi azali moto ya motu ya pona bango po banda Congo ezala ministère ya PVH esalamate kasi na motema malamu na ye papa Félix Antoine Tshisekedi asaleli bango ministère asuki wana te abakiseli bango cadre légal o ezali loi organique portant protection de la personne vivant avec handicap et de la personne vulnérable et sengona bango epesaki kitoko. Alors to remercier chef de l'État et le ko sepeli singa makasi awa ezali kolokota biso bisika tozalaki pe kotombola biso kopesa biso place na ba institution publique et privée parce que lobi to monaki handicapé atanga te a kozala na place moko te azakaka babengi ye ebosono to aza handicapé aza mutu akozanga aza mutu apasi mais lelo tozomona ke équivoque wana elongwe tokomi batu mpona biso handicap ekomi déficience.
Ba leader ya ba association ya ba personnes vivant avec handicap o basangani na kati ya dynamique nationale des PVH de la RDC ba suka ki wana te balobi longo nyana mama ministre Irene Sambo oyo abundi potelelo ba ebaso o bazali ne bosono bazwa pe valeur na kati ya RDC bazwa pe musala pote bango nyonso bazali ba congolais komona musala o esalemi na kati ya ministère na biso vraiment eza musala moko makasi pe munene parce que na moment où il y a des difficultés, des guerre, mais président de la République andimi kolande la suivi à musala na biso de près à Pesibiso loi organique secrétariat général donc babiloko nyonso wana soki esalemi ezalaki mpona bolingo ya chef de l'état na kati ya mboka na biso Congo. Alors eloko tokosenga na bandeko na biso ya bahandicapé botika ba polémique ya pamba pamba ezana tina moko te ministère na biso ezalaki te lelo ministère ezali kotala musalo basali na kati ya ministère oyo vraiment tofandi bambula ebele totikali komona ngo te na Congo. Ba membre ya dynamique nationale des PVH de la RDC balobi milulu ya boye esengeli kolakisa ete ba personne vivant avec handicap bazali na maele pe bwanya ya kotombola mboka oyo yango elongo na mama Irene Sambo basengi na chef de l'état ba consolider ba kina bango o babandaki tala bauti na loi organique ba ye lisusu na secrétariat général en tout cas nyonso wana balobi papa Félix Tshisekedi oza penza ya bango. Zamba Sunga abatela mama o aza ministre na biso to ana poso ya ko na kosenga na bandeko na biso o bazo comprendre ndenge to zati na place auto comité ba mekana ko pusana vraiment to sikana tiraima total la misala na biso na deuxième mandat ya chef de l'état to tia bango maboko to tika ko bendana vraiment iloko ko bendana ibota kambuma malamu te ngana kosenga ke baninga mususu obaza na makanisi ya mabe obazo mona obiso otoza nango besoin ya kokoma nango te ça veut dire bakoma pembeni na biso tosangana tokoma eloko moko. Tozali ko rappeler que les 35 leaders au bazali ko former dynamique des personnes vivant avec handicap de la RDC balobi ba ko simba na elongo pote batombola mboka bokabwani ezali na esika te kati na bango po bango balobi inclusion sociale nde yango ezali devise na bango oyo alingi ko kabwana mawana e asala mokili na e po ba PVH balobi ba ko sangana bomoko sima ya mama Irene Sambo yo mutozo kabola bango soni pe mawanao. Madame Josiane Maloba oyazali candidate gouverneur kunana Okatanga aibaki na kokita na installation ya fondation Malua epai wapi akutanaki na président ya fondation maître Billy Malua pona kosolola na ye masolo lekaki kitoko bolanda elema oyo. Moto oyo lingi kokende liboso ayoka kabakulutu tala mama oyo bomoni kombo na ye mama Josiane Maloba azali bongo candidate gouverneur na province ya Okatanga alobi avant que akende na campagne électorale esengeli na ye ayoka pe mate ya bakulutu yango akitaki awa na fondation Malua kaka na cadre lito ya kofungama pote azwa mwa toli oyo koki kosunga nzela na ye. Akomaki awa président ya fondation Malua kaka ndenge tolobaka papa humanitaire papa social ayambi pe apesi matea simana yango a visitaki pe ba installation ya FM télévision asepelaki na o nyonso o ya kutani nango awa na siège ya fondation Malua asengi na province ya Okatanga epesa ye confiance une fois aleki akoyeba nini ya kosala pote Okatanga ekende liboso kolekana ye na fondation Malua epesaki esengo mingi pona ye pota lobi moto oyo asanganaka na bato azali moto ya bato koyamba mana ye pa ya président fondation Malua esalaki ye kitoko. Général Blaise Kilimba Limba azali kolala pongite toujours misunaye ezali éveillé pa ya ben civique pona ngwe sengeli koyeba ete deuxième groupe ya bakulu na tope ben civique bayebaki na kokende kuna na Kanyama kasese bolanda non commet oyo.
famille nanga ibolela te lake musala ya mboka papa nanga mama nanga baya nanga bozala lezi bolela te lake musala na kozonga na salaire nanga ina kozali futi nanga ola keleli bolela te na matia avion mbali bosina mata na mata avion te ya osepele zali mais ya mapesa mena oza sumaka te parce que na mwa mbali na bota ma desha na bitumba be botami neste botami mais c'est zali ke famille za kimia na pele sa musala ya mboka moto sala bano batikali mpe babota courage misusu baye bango mosa babenga bango oza na volonté koya aya ya biso autorise mutu aboma mutu te bapesa mosala kimia oza mbongo na yo nyonso kolia oza lese nga ki na kanya makasi sinaki ekola nanga mosala seki na kufa te nazonga kaka seki bao batikali seki bazalaka kalme bango mpe bakende kaka naki ekola nde mosala na ya seki na kufa te nazonga kaka se nalobi kaka boye bon nzambe mo ayebi kaka seki aloba mingi eza te. Bonjour papa, kombo na nga die bakanga ngai na nzela na sa ekuta ivresse na sa ivresse te message eza kaka moko mama na ngai ayeba na koprotege mwasi na ngai aa na zemi nakei kola mpe mosala nzambe akosunga na kozwa eza mpe kaka bien mpo na famille message na nina pesaka na bandeko na biso batikali batambola bien batikaki kuluna sino te baomata vene biso tomati maa sepeli na ngai mpo naki osala mosala na ozonga message na bapesa na mama na nga ata susi te baleki na nga bamike baisraeli basacre aya atika bango pamba nake mobembo alibela te nazonga avec carte avec matricule andofutama famille na nga ezala bien mutu nyonso asali nga boye ezala pa fidèle ezala letina mpe ezalaki mangiste retour na nga susa tue tumbama pa fidèle fona bome fona bete masasi. Mes impressions sont très bonnes. On sait que pour cette deuxième série, vous venez de le dire, ça c'est la deuxième vague. On sent que dans la cité, le phénomène Kuluna a tendance à s'atténuer parce que les jeunes gens commencent à comprendre qu'on ne badine pas. La première série avait été faite il y a 2 ans. L'État ne s'est pas arrêté en 6 mois de chemin. Tant que ce phénomène va exister, l'État mettra tout le moyen nécessaire pour qu'on arrive à estomper ce phénomène. N'est-ce pas, il est dit, moi je ne suis pas juriste, que force est à la loi. Là où ils sont, ils doivent le savoir que la police nationale va le traquer jusque dans leur dernier retranchement. 2 options qui se présentent aux autorités de l'État. Le récidiviste
ou le grand criminel, parce que même les grands criminels commencent à s'identifier comme Koulouna pour un peu atténuer leurs crimes. Ils seront déférés devant la justice. Une fois condamnés, ils vont purger leur peine en prison. Ce sont ceux que je peux appeler comme Koulouna mineurs qui vont être orientés vers le service national pour une réinsertion. Mais cela, je le répète encore, va se faire dans le respect le plus strict de la discipline. Et au niveau du service national, je vous le répète encore, nous avons déjà sollicité de l'auditorat général qu'une antenne de l'auditorat général soit ouvert à Kanyama-KCC afin de s'occuper de ceux-là qui, au sein du centre, vont commettre des crimes qui vont nécessiter qu'ils soient déférés devant la justice. Donc la justice va continuer. Il n'est pas dit que ceux des Koulouna qui sont envoyés à Kanyama-KCC sont à l'abri de la justice. Il faudrait que vraiment les gens le comprennent clairement. Les impressions sont bonnes parce que nos jeunes qui partent, la première vague qui est partie est arrivée, déjà prise en charge. Ils vont subir cette transformation et après ils vont être au service de la nation. La deuxième lot, nous sommes à Mibali, 301 personnes. Première lot, nous sommes 326. Donc, bazo kendera Kanyama CC, boyebi musalo tozana ngokuna, bake pour pas subir transformation. Yango objet principal, il y a déplacement dans Kanyama CC. La détermination et la volonté d'exécuter fidèlement les ordres de la hiérarchie. C'est une mission qui nous a été confiée. 2 ans, nous avons fallu passer par des étapes voulues pour atteindre ce résultat. Toujours l'instruction par honte. Le problème doit accompagner pour cette traque c'était d'abord au sein des éléments de la police qui était chargée d'exécuter cette mission. Basinistre ya Kingabwa bakitaki na installation ya Fondation Maloua epai wapi bayelaki kolelela président ya Fondation Maloua Maître Billy pona kotalisa ye ndenge nini bazali konyokwa ma bazali na besoin asunga bango bolanda elimo oyo. Et tuluku ya bato o bozali komona awa na siège ya Fondation Maloua bazali bongo ba sinistre ya Fleuve Congo oyo wapi bandaku na bango ezindaki na mai tango mpela eyaki na ebale baye awa na Fondation Maloua kaka na cadre ya koluka aide humanitaire o bazali kozela
Tango bakomaki ba composé délégation o ekutanaki sans audience na yemei président ya fondation Malua papa maboko pete o babengi maître Malua Billy Cléophas papa ya bana papa motema malamu ayokaki bango ba doléance na bango simana yango a rassurer bango ke fondation Malua eza wana pona kosunga ba ebanso oyo bakweli mikakatano car nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Simana yango délégation oyo kendaki enda tina kati ya entrepôt ya fondation Malua bango moko ba moni ba dona bango o batu bayaki kotika ba sepeli po bakuti propriété ya mobange pe entretien oyo ezali kosalama awa au point où balobi papa Malua batela biloko oyo kino fondation Malua ekoya kokabola yango. Simana yango délégation ebimaki libanda elongo na papa Boboto oyo alinga population congolaise pe ba vulnérable maître Malua Billy Cléophas yemei akitaki asololi na bango atalisi bango tina nini fondation Malua ezali kosunga population ya lobi aza wana pona bokondite o député bo votenga te ezande papa social papa humanitaire ya RDC oyo asungaka na ye kaka soka moni ndeko na ye congolais na pasi likama oyo ekomelaki biso na Kingabwa Mobimba eza likambo oyo biso pe na vie na biso tosi tokutana na yango balobaka po mutu a comprendre pasi ya muninga il faut azala alekaka pe na pasi wana bokanisa teke bino bato liboso nalekaka na bisika nyonso boza naleka na pasi wana na yebi na eta nini na situation nini bozali mais tokoki kokende ko bousculer bato te na makasi pour que baya basunga biso kosunga pe ezalaka pe don ezana mususu akoki kozala na ngo ebele mais moya bimisata infra ezate ba papa ba mama pe bilenge o bozali komona ba sinistre ya quartier Yaoundé na Grand Monde Kingabwa balobi papa esengwa boye toye kaka kotuna kasi osungi biso na mwa muke na sepeli na koyamba biso bayambi biso nga nazali chef de localité ya Ibale Congo Yaoundé nazali mingi molobeli ya population fondation na biso eyaki kotala biso na kati ya mabele tozalaki na mpela totalaki bandeko nini bakoyi kosunga biso tolukaki tomonaki bato misu te kaka fondation Malua mutu eko kotala biso bandeko babebisaki vraiment biloko ngai chef de localité témoin bandeko babebisaki nasengi motema malamu ya fondation na oyo biloko alakisi biso nasengi pe bato ebele ba chef ba patron ba nani ba kondi nyonso tout ba soutenir fondation oyo bakoka koyeko bakisa sous maboko pour fondation aza na charge ebele ba tata na ba mama pe bilenge o bozali komona ba sepelaki na ba réponse o bango bazui epa ya président ya fondation Malua en tout cas balobi fondation oyo ekende liboso po ya boye ba mona nanu te. Avenue Lumumba, plus précisément na quartier Kingabwa na commune ya Limete kobanda na wenze ya mbila tina revirage ezali neta moko critique population baleli epa ya ba autorité. Avenue Lumumba na commune ya Limete na quartier Kingabwa précisément tozali bongo na esika babengi wenze ya mbila kino koma na croisement ya baveni mini Congo ezali na eta ya mabe okondimela ngai tala kaka yo moko na ba image esika wapi ba mituka na bato balekaka nzela oyo bazali ata na makoki ya koleka te esengeli otombola ba pantalon to pe osenga moto amema yo ava oleka na nzela oyo babengi virage kaka na ebandeli avenir oko constate ba mai lokola lac Tanganyika telemi on dirait kaka ezanga nde moto akokanalize yango to pe lokola kaka bato bazalaka te esika wapi pesaka pasi na bato balekaka nzela oyo pona ko atteindre boulevard to pe pona ko vaquer librement na ba activité na bango bato bafandaka na bisika wana ba profitaki na occasion tango bamoni micro FM mag balobaki boye nzela oyo eza na eta oyo boye toyebi te eloko nini tokoki koloba na bakonzi oyo basimbi mboka oyo que ça soit gouvernement provincial que ça soit gouvernement national balakaki biso ke na baélection awa bakoya mpo babongisela biso banzela oyo tomoni awa
quelque part kaka bazosala bibamba bamba mbe na minute oyo nzela moko wana Kingabo eza te. Ata ba motocycliste oyo tomesana kobenga bawewa bango mpe bazangi maloba te balobaki boye. Na premièrement manquement ya ba route ya entretien ba route bakoya ba flatter biso na obie mutuka mwa mabanga ba sopi soka mbule beti ba et baby si sous balabala en plus ya koleka ko créer ba érosion na balabala donc moyen à canaliser maya mbule zate ba binde ni à canaliser maya mbula te to ebite au kota na libulu pono bimata la maboko il faut souffrir, il faut toka awa faible distance na arrêt point chaud mais pour nos bimana il faut toka souffrir avec un mifra seulement. Misusu bazali ko évoquer ba raison oyo ezali ke route oyo ezali abandonné depuis ba lancer projet ya construction ya avenir et pas wapi et sengeli koyeba ki route oyo et servaka na tango ba mbouteille ezalaka ebele to pe ba difficulté et pas wapi ba population ba implorer implication ba autorité ba konzi botela biso Kingabo surtout les 4 coins ya Kingabo to na sika ya koleka te Kingabo sombule beti. Pour que soit transport à Wenzambila, na point chaud, c'est tout un grand problème. C'est là au côté de l'entrée principale, il y a Isam plutôt. Na minute ba pratiquer mon soute mi tout que le caté monter le caté et baby a des gars. Bino mo botala nan. So botali abomo na genzele baby ko weti yango batonga ba caniveau tikala ka bongo. Bango bato basaka nzela bakenda na bango. Selon constat, tozu esika oyo ezali que situation oyo ezali ko se généraliser pe et commis récurrente ndimelangai na Kinshasa et pas wapi population asengi intervention na lombango et pas ya bakonzi ya ville. Boende ezalaka esengeli kotia miso poete bakambo ebongwana pe population ayeba na ko profiter na deuxième mandat ya chef de l'État. Totikala kaka na quartier Kingabwa na commune ya Limete pona koyebisa bino ke wenze ya mbila ezali na bosoto na ndenge ya kosakana te bateki bazali koteka na salite likolo ya salite Mag FM et s'intéressaki na sujet oyo. Oyo bozali komona boye salite ya modèle oyo ezali nde na kati ya wenze ya mbila oyo ezwami na quartier Kingabwa na commune ya Limete. Bota la modèle population azali koteka pasi makasi poto fulu ba matiti epai salite donc ya kosakana te awa kotoyo batie ba bassin biloko na se oyo pasi pe mawa bateki bazali koteka na ba condition moko ya mabe makasi. Papa kanda esala ngai na ye na osomba biloko pona zonga ndako gouvernement na biso bakolinga boye pe bandima yango ka biso moko toboka salite ka biso to belela gouvernement yo ta makambo est-ce que ezalaka so momoni baba boka ba salite ba pondu oboka ba milangi bakokanga biso te ka biso nde bakolo wenze to sali kambo gouvernement babongisa kaka tozaka posa ke gouvernement ebongisa esa biso pasi gouvernement sa biso pasi tolembi pasi tolembi salite abo batifoide tozaka malaria batifoide tobolembi tolembe bele oyo ezali pasi pe mawa tomituni yango administrateur ya wenze ya mbila musala na ye ninye po modèle wenze oyo ezali population azali kosomba biloko na basalite oyo ekomemelela ye lobi ba maladi ebelebele a wenze mbila tonyo kwa makasi na ba période mbula boye toza à l'est tala ba mama babiloko yango oyo bazoteka tozolia me bazotia biloko likolo ya fulu au juste bakonzi na biso boza wapi tala nde tobela batifoide eza normal te salite biloko ya kolia likolo ya bafulu eza normal te tozosepela so bakonzi ya mboka na biso bazola na biso basunga biso toza leste botala bamama nde baote so mpe bokoti awa toza leste ma ezotonda makasi so bakozamite mamalamu babongisa biso banzela balongola bafulu biso mo ba jeune to na posa soki esala babenga biso tokosunga bango po tolembi makasi tokotelema na bafulu boye te.
koteka biloko ya kolia na baeta oyo ezali kobende la population ba typhoïde ba maladie ya ndenge na ndenge oyo yaka na nzela ya salite. En tout cas ba autorité bosala nanu quelque chose pe kote ya population botika komi boma bino moko nde bozali kotia ba salite boye après boya kolelepa ya ba autorité boyeba la santé n'a pas de prix kolia biloko ya salite zali kitoko te administrateur ya Wenzambila en tout cas aux 0/10. Avenir à Sosa kuna na commune ya Ngiringiri et commune na état moko critique ya kosakana te population baleli et pas ya autorité. Direction à Sosa na Wenzabayaka na commune ya Ngiringiri eza ya kobeba na ndenge ya kosakana te. Direction oyo esali tango molai depuis ekoma mabeboe bilomoko botala ezali zibate ezali nde makadam ebukana tangu mvula ebetaka nde bamai efandaka boye kote mususu fulu oyo bomoni ezali basalite ya wenze nde batu bayaka kokanga wana olie baya kolongola yango evanda wana esali ngomba kaka ndenge bozali komona awa circulation ekoma pasi makasi pona mituka on dirait ba autorité bazali komona te nzela oyo enyokoli population na ndenge ya kosakana te surtout ba chauffeur pasi ve tata wela nini ba ding na ba cli na bata makolo pasi to tuta batu ba koto autorisation wela ranzela na bata makolo mkwande tous les jours na to tuta mama batu pour mabulu na bango pe ba sati mabulu sunga biso na nzela onzela ke musike ke tima tadigibala toza to manifeste 24 ti abaya 5000 francs 5000 francs aux aura 2500 quoi libulu faut comme ça bontina destination oti ville pona komawa na fudi 5000 fait kofi moto ko lobate pas ça ko sala te nzela tozo bato ji ces années nzela bébé pas bon c'est nzela papa facha tela so likambo yaza mwana mboka tolingi mingi totie moteme pa na nzambe na ye na sena mabele asa biso prince o basa la prince abimaniti so ke bomona basa la prince o peso nzela oyo basali ya Sosa basilisi ndongo tout rendez-vous ya pesa na 24 pour matayi peine parce que 24 tala ndenge ezali tala manifeste pour ça manifeste de ce comme 15 okuta mbouteillage ya bajete pour longo ke ipene mo be 3000 4000 francs na moto kobeba ya banzela boye ezali kitoko te ezali ko perdre beauté ya ville province ya Kinshasa surtout awa ko ba avenue mususu bazali ko bongisa nzoka nde banzela ya minene ezali kozwa mama na kara to ko interpeller kaka na ba autorité baye bananu ko bwaka lisu na bango ya mibale na direction à Sosa oyo ekenda nsango po soki ebongi ezali pe raccourci oyo kosunga ba chauffeur pe pona kima bambouteillage soki nzela oyo ebongi ikosala eloko tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle na sima ya caméra tozalaki na Torres Atibu yende mutu abendi biso bilili kitoko makasi montage ekumbamaki epai ya yaya ya baleki peta Francis yende mutu a monté belema lelo kitoko makasi jamais tokabwana sans koloba maloba motuya oyo papa na biso ayebisaka biso toujours nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. O elingi koloba mutu moko te azali na obligation tope ya ko vivre ye moko na esengo to baninga bazali konyoko maye azali ko sepela zali na makoki ya kosunga baninga kasi alingi kosunga te il faut kosunga tango za ne loko il faut pe kosunga ba oyo bazali na pasi lokola papa na biso maître Billy Malua azalaka toujours wana pona kosunga ba oyo bazali na ba difficulté loboko na ezalaka toujours pete pona kopangusa batu oyo bazali kolela mai ya misu kopesa bango espoir na vie yango aloba nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana maloba ya yemeye the king daddy de daddy papa ya bana ebele maître Billy Malua Cléophas
boyoki ngana bino tokutani mikolo ezali koya soki nzambe apesi biso lisusu bomoi te.